beaucoup bana Congo bandeko tout bozolanda biso à travers le monde balobi émission pitopal le Ken Piana mbanga danger boebika ndenge tofuyaka ba artiste et musicien. En tout cas merci mingi na bandeko o bozolanda biso surtout na Europe na sengi vraiment merci parce que décembre za mois oyo ba leader tout ba décidaki ba bimisa ba album na bango. Alors lelo nga nazoyamba leader oyo asimbi mikolo masolo ya génération musique parce que batebele balobaka ba musicien balongaka pas Jibin Piana kopi na bango c'est comme si esimba raté mais ye azosala ba plein ya liboma ba plein ya liboma azobeta ba concert répétition kutoko lobate parce que nombre de personnes au bayak en tout cas ya commenter kutezate nasi bomona ka image na kati ya ba émission oyo kombo na Shai Ngenge Ibuba oyo papa chéri azalaka pe sa confiance oyo pe atika bana ya wenge BCBG na souci. Alors tozo yamba président Shai bonjour. Bonjour Ken Piana. Président Shai bandeko bazolanda yo ebele na sur décembre ezaka actualité ya masolo ya ba album na ebité président Shai est-ce que ndenge baninga babimisi ba opisi yo pe sur le marché aux alliés ou comment? Bon, na personne une bonne année, meilleur vœu na matin soit au la biso. Na yemo boss le grand Gérard Lionel Messi, Jean-Paul. Donc son talent un peu ba disque on ndenge zo bima ya mule pito pas les gars. Danger. Pito pas les gars. Mais quand ma conseil na bino ya ba vœu na mususu babité. Tika pito pas le bazo bundana en décembre les. Donc là, ça dans le silence, dans le mois de février, disque. Kobanga c'est trop dur, mais ma stratégie. Et c'est l'homme sous. Na obanga ni. Na sûr na ngate. Kobanga ne bandi le lote. Ah bon? Il dit que na banga déjà. Na banga net ni. Kobanga trop na wenge BCBG Herbozalaki. Na Rio ba Gilles Kibens bozalaki ebele malgré ba Bill Clinton parce que mouvement divers na bino zala wenge musique à maison mère ba Bill Clinton ba leki na bino ba oza ba sala pe ba mouvement mais bino ko sala mouvement bozala ko kate bozala ika na moi esprit ko banga yango ozo memango teti na niveau ya bimsa disque. Donc on a sala mouvement de courage yo kanisi bongo non mutamutazana bambition na ye mutamutazana ndenge nzambe atindi na mokili. Tu vois la plupart pe batumsu ba bima et réussir te biso na confiance à présent na biso neti ngai moko na mipesa ina ngamo na mipesa ina temps ya retravailler ni na El Salvador o lero ka Ken Piana na mona ne boss nanga donc na zomaye le belé pour lelo ndongo ya ina répétition monique en tout cas na travailler zate ko banga na banga ni moi ezo bima pona mutu nyonso. Donc, tant des alagines ne quitter. Mais voilà le moment. Tant qu'on a quitté, mais os reconnaître les ans à moment européen, public et télé, mais la rabino, bah, comment il peut boya, que bozala tout autour, il y a papa chéri na podium. Public et télé, mais là, il y a tout sous, ngate. Gabana, bana, musique, public na boya ngate. Campagne, on est allé, bah, ma samsou, bah, salakango. Mais, sur l'andi, même, yomo pour yebi. Et ça que bango tu bakolongwa sauf Shai Ngenge ngai te ngaza clean parce que je suis pas sur une mais parce que na ko s'appelle ça public ba on a repère ngai za mabe moi est ce qu'on a longwe na voix normale ba olela parce que fui na bango pena donc za ngate zala ki yote oyebi pe batuana c'était pas moi ngaza pena donc petit abina dans oyo sans problème et yo pe te compter parmi ba petit abinadam. Oh. Pire petit nae. Pire petit sorti de la grande porte. Au pena salva lelo a holobake botala ka ibuba. Petit nae, ngam na tombo la valeur salva. Mais bon lo baloba ke jibe abimsaka mi sente. Ah bon c'est peut-être nenga na zobima. Est-ce que aux assis makambo zolo bezo se pelisa papa chéri Jibin Piana. Oh. Venez à mon petit naïboué. Ah, c'est là.
ayo karape pecha défendre pecha zo bosser yemo ayibina ibuba ibuba bosser ayebi bon souci à JB soki ezalaka peut-être ozalaka pembeni parce que nazalaka mona JB mpe en avant mata podium Changenge yondo ozalaka jouer intérim ya banzembo JB ayemba sikoyo charge wana lelo ozomona te kotiki papa chéri na trou moko ya makasi na kati ya wengi tout homme est remplaçable moto nyonso aza remplaçable biso tuna toza bakandidat ya liwa donc otiaka teke yo kozala éternel te pour moi na nzambe kutu azwaki temps moke donc tout homme est remplaçable donc oyo ozokanisa oyo nzambe azokanisa te mpona yo donc papa chéri bazali na wenge bcbg 4x4 bango mpe bandima ete un jour wenge kopanzana président ngiama kote oyo kote oyo donc c'est la vie donc oyo nzambe abongisaka lobi mpona bato babongisaka te sanga koregrete petit na ye ndenge mpe petit na aregretaka vie na ye mais baréalité ya vie eza normal sikoyo cher ngenge merci bandeko boolanda biso merci à Gauthier Mascotte Richard Amelin l'international Carlos Ikabasu na Braza na Bosante Trésor Ngeso Big Boss Mamadou Arisho ya Bibi Chamala Alain Mokolo Five Congo balobi mikolo yo embouteillage sur embouteillage alors cher ngenge tolo badajo balobaka kopesa mutu confiance ebele na mokili eza mabe bandeko baloba bongo pe bakozala na mwa raison moke par rapport à quoi par rapport à confiance au public epesaka yo ndenge oza pembeni ya papa chéri na ndenge papa chéri alingaki yo makasi toloba adage wana balobaka mutu mokili aza mutu akopesa confiance à 100% te toloba bakozala pe na raison mutu mokili a mutu akopesa confiance te bon yo mutu akopesa confiance oza nyama oza mpe kaka mutu te oza kaka mutu opesa confiance te so mutu okomopesa so bato confiance te ozovivre na terre te ovivre ndeni est-il que mutu tu alingaka un jour azala bien mutu tu asue na ye ezalaka un jour nazala bien boye azokanisa bahorizon moko boye okozala stationne te kani yo bandai na pave nanga zacle toomona ndenge lelo oyo zaken piano azopesa émission c'est comme ça mais pourquoi yo olingi émission eza danger yo lelo ozala yo molingi biso tozalaka kaka non vie eza bongo te bango mpe balingi mpe un jour ke nasala mwana bimi biso oyebi na wenge c'était big deal grosse affaire to na plus de 70 musiciens boyebisanga so cha ya longwe te musicien oyemba ndenge donc faut biso mpe totika baespace bapeti mosusu mpe bazwa espace neti nasali mouvement na diminue mpe chômage nazwi mpe bamusicien mosusu c'est la vie faut pia confiance na motu parce que mokili eza ya bato mais tili ke na réalité makambo ya nde mosusu yo ndimi teke un jour ndenge na longwa bcbg nakoyede papa chéri mpe te elobi te papa chéri akokana nyonso non ta mosusu nakoyede na mbongo te mais ta mosusu affaire moko ye boye nga nayokaki aode na yede parce que je suis à côté eza teke ndenge naza lelo nasali groupe nanga nakomi ennemi ya bcbg te lisu nanga matoi nanga eza bcbg mon groupe parce que bato ya bcbg balobi changenge mpe esprit ya jalousie eza makasi changenge alingi mpe koanvie vi ya baninga yango esala lelo changenge alongwa nayebi te pourquoi obotama na motema wana ya kozala na jalousie envers baninga mosusu question epesinga mawa ken epesinga mawa ngasali 15 ans na papa chéri sans suspension sans blâme donc musicien moko clean tozala mabe na biso mais clean mpe natambola clean nakozala jalousie na nani na wenge nde tovivaka wana na musique ya congo bamusicien bavivaka ndenge bato bavivaka tokozala 5 te omona musicien mosusu na libanda na camion monene vie danger mais ye te tamso na bana 10 8 ayebi nde bana balelaka na butu te ayebi nde mwana akoka motu parce que moi je suis parent responsable père des enfants oyo na bawenge wana bango ndenge bakoanvie ngai bakoanvie ngai navanda na limité avec une femme avec les enfants batangana babekole ya bien mais tuna bato oyo solo bawananga na vie ya bango baoyebi soki aza na bana 8 6 10 mavanda ta mosu na pale na bayanke ta mosu avanda na pale na bana bamaster mais bana na ye bayaka kaka koya papa tozangi nini boye te moi je suis parent bango kuda nvia yanga
sikoyo shai na émission papa chéri atala bina biketu voilà ibuba sikoyo shai ngenge eloko mona otuna sikoyo soki jino caporet o alelaka chaque fois na kombo na yo so alonga ewenge eza mpo na shai sikoyo eloko nini esalaki omoni jino azomela noir na ye na chambre parce que toyebi miziki ya Congo etambolaka mingi na noir eloko nini esalaki jino azomela noir na chambre na ye yozwi olio opesa leki conseil ozwi rapport wana directement epa papa chéri nalinga masolo wana te makambo wana eleka jino petit na ngai bon président mpe lelo na groupe na ye akomprenant ke asololaka mpe mabe yibu azali na problème te na départ na ye tosololaka bien epa ezali babonne fête donc koloba bamakambo ndenge wana te ezali ka ordre eza ndenge oza journaliste ozobaka ebangi eza nécessaire mais keba bakotelemela yo na mboka c'est pas normal toyebi ke noir a majorité bamouvement noir kaka erenyaka parce que tomona Bob Marlin aloba noka ya no musique na Zénith musique ya kala baprésident na biso bawera bangiama papa chéri bavrai musicien bandenge na ye bave babokul banwalaka te wana eza baloyenge so banima musique sika biso mpe ermo eza kokende mais lero okokoma mpena artiste okomela okosala yango te e otiaka na badistraction okoloba makambo mosusu oyeba te comprendre makambo ya ibongo te nalinga kobeta yango te mpo eleka eza teke ovanda kata chambre na kudu nga nde nayebisaki eke non okomela yango awa te zela so okomi na chambre na yo ozwi temps ezalaki lete outi concert parce que oza na besoin na loba yango nalingi te il faut loba vérité parce que eza eloko odino aleka na plus de 100 chaînes na ya Afrique na ya Europe alobela makambo non asa rectifia ezali bongo te ayaki na makambo na ye oyo aza marché bien te na mouvement ye moko ayebaki ezalaki nga te nga azalaki directeur ya discipline mpona otiaka discipline touti concert futi okende place moko producteur abengaki biso mwasi na alambaki tolia tokomi place ya kolia batie babiloko kolia bapaya mpe bayalaki ya lobi avanga na dame funa noile c'était comme ça na miso baninga nga bise non bongo konoile awa bongo ni discipline na bino ekomi awa nga bite atako discipline na biso te mais discipline na yo moko bato bavandi ya bango te bamisien te bamona biso bazwaka biso bcbg bonchi ben foudalax nini nde banda discussion na onoile okonoile te okonoile discussion ebanoba en plus nga azali le seul musicien oyo ayaka na lito ya papa bon le seul c'est trop dur parmi bamusicien oyo bayaka na lito ya papa chéri te ko papa chéri oyebi ya te nga nazoflate binadama kaka na koyemba nga natika kobetela binadama makambo wana te petit nde amankaki lera manke mwasi ya producteur amoni discussion eko makasi abengi mobali na ye mobali na ye azalaki na papa chéri na hotel abinadama nde ayoki nde atindaki sege c'était comme ça nga natika kobetela bango lisolo moko te o papa chéri yana te kuta yeka ya biso na ye j'espère que bamettre fikare balaki bamettre baja batu basepele na te mais ezali makambo oyo elekaki nango nalinga ozongisa yango te parce que Gino c'est mon frère toyebi lobi te ta mosusu akoyede nga na makambo mosusu amosusu nga mpe na koyede ye vie eza bongo merci le malheur est bon quoi danger merci Bouba Shai alors sikoyo tolingi toyeba départ na yo na groupe ya papa chéri parce que namoni na place ozoloba mabe ya papa chéri te toyoki il paraît c'est gende ya fabrika départ ya Shai ngenge nalingi nango koakize mutu te nga naloba lisusu makambo wana te ken piana makambo wana eleka ngaka ata na ngai ekokaki nasali 15 ans na papa chéri namonaki ke non un jour soki nazangi lipana yaka papa apesanga paine te mwana akoli akomi na niveau ke azwa mwa ndako na ya kofutela atya mpe mwa kiti ya plastique c'était comme ça otali na banzembo obimisaka ezosimba bon soki mpe nzembo esimba te okoze te fo esimbaka mpo oze te banzembo esimba répertoire ebele na motu na to mpe temps tokoli mpe tokoli bomoni même pembe na papa chéri yo mo omonake bapeti bana besoin biso totikela bango espace mais toza kaka mais bato balelaka bakende baza na bango yo motu balingaki nano na public donc okei omoi teke eza pasi ya babongisa nzambe eza babongisa nzambe na ngenge to nakota wenge papa chéri apenga mama abi ngenge ya trop
Daïda Mama binange ilunga de darans Mashabulaima kenem piana wawa me wawa logumudale wemi logumudalo ce n'est pas l'amour qui condele yaya oh le lomege. Merci beaucoup cher Ngenge Ibuba. Alors toko manaso na suka na lingina tu na kaka omeka ko expliquer biso parce que wanosaki ozana studio tokoyeba okomi na niveau nini toze l'album na kan. Merci Ken Pitopale na ngapolo ba vérité et le 5 Congo Alain Mukulu abio ministre de culture Alain Mukulu quel ministre de culture ngasko na zu poste nini F5 bon disque c'est presque fini. Ce qu'on a ça ma retouche, ma dédicace, il y a un son de solo là 00243 998 42 61 92. Solo là pour Kalaté 0043 998 42 61 92. Disent que c'est presque à la fin. Biloko tout. Boyo kabena mbata. Wana blague te. Blague te. Boyo kabena ba style nyonso. Yango wana tomonaka souvent para nyonso alingaka abokola mwana na ye polo biazala moto wana paranzo bunda he atekata makale potangisa mwana na ye polo biazala moto souvent bana mituma kasi ko sukola ko kene classe passe azomona passe classe passe temps zoka venir ya vina ye tango papa ko lemba na ye okomo mona pasio okomo kanga noko ndoki zoka ndoki ya vina yo moko moto makaso linga te obanga bakolo te mona malakisa mosapi na famille suka suka se yazwali kama mambuka na Diana persévérer na kokisa bambisu ya vinanga lele na macheti te okokende boloko lele na kuluna te motoki ya nzoto tele moluka eche molende okozwa ata na wewa okozwa. Merci Changenge. Encore c'est na deux pe mopesi ya banzembo lisusu na ba mouvement nyonso siko yaya ya Changenge. Nasi ba mélodie oyo kozala na album ya leki na ye moko nasi ezala scandale. Oye c'est na deux nasi tout pena zo biloko tout abombaka na yango bimisa. Yo mo lobi. Yaya pesi trop bon siko petit na ye moko siko azui charge. Hein? Yo mo lobi dona na commentaire TV c'est na pena donc. Vieux merci. Honorable merci. Merci Changenge. Alors na évité moi banga ba Gauthier Mascotte, ba Patrick Mayangi, ba Carlos Kabaso, Richard Amelin, Angel Moussoili, Sébastien Kungwati, C8 Nangola, très fort. Merci à Big Boss, Mamadou Arisho ya Bibi Chamala. Big Boss, merci à ya Willy Moucheni. Code ya mboka na biso ya Willy Moucheni. Changenge na tikeli oka micro mo ba dédicace. Soko se okosepelisa bango pe na extrait ya nzembo mususu. Eko sala bien po o na okeza déjà danger. Soki ya mi balé pe eza na tikeli oka micro sala. Merci na pesi la dédicace ba bonne fête na Binke Moussopo. Président Amérique Nzambi. Le 31 tous en Apocalypse 22 pas ya boss de boss bienvenue Kamba quadruple boss monté maman Julie Kamba mbote belé na bino nyonso tout chaque jeudi samedi na Wavila Boyebi Alain Mukulu toujours Nathan 5 Congo tout beau sanité Eric Ngwasuma prêtre Lionel Messi, le grand gérant de Beau Sanité. Non, Eric Ngwasuma, espace qui toko Bolandi, eza espace Ngwasuma, balobi a pena soko ye cadre qui toko whisky na primo ya bien, hein, place mo VIP, oyo pena qui noa tout soko lungi, au passer moi journée no à l'aise na ville. Espace Ngwasuma, talala cadre moko VIP, grand gérant na Zawana. Grand Gérard Mounene. Gérard Nabiso Jean-Paul de Jonathan. Donc, nous avons disque.
Maman Salambangu, Naya wana son d'état sif. Médecin a fait restriction, Motakota te kaka bébé. Chéri comme assistant, médecine au salawa pied. Allez, ma jolie o kamba. Infraction les alinini, Nambonanga bolingo, bolingo zalokola matembele banke ponaka tesika ya kobota. Atana malweka, atana mikondo, atana kinga sanyo, atana parie, bébé toko vivre, sentiment nanga ezayo kamba, mitakufe mama, ma jolie Salambangu, naya wana soins intensifs, médecin a fait instruction, motakota te kaka bébé, chéri comme assistant, médecine au salawa pied, ma jolie, ma jolie, ma jolie oh, kamba. Maman Soudan yala wana hymne national na comité na destination bébé yako kamatangai pardon komisanga bisika na lingaka mama yende motuka avion burueti na tukutuku kene piano burueti na tukutuku merci.